bande konanga eza ya koinda mama ni mama Olive Lembe Kabila initiative please apesi matière nini omonaki nini elobamaki parce que ba vidéo ezo circuler mais mingi ba vidéo ebimi sanson mais ba son nango pe ezali OK mais toyebi te bino bato bozaki sur place comment na ria Gabi na Sila est-ce que bavandaki place moko nini lekanaki donc oh nini oyo nano constataki na aéroport par rapport ya voyage ya bandeko na biso nyonso. Mes frères, Bellevue n'est pas initiative plus, Bellevue n'est pas Maman Olive, Bellevue n'est pas n'a pas une décision sur Maman Olive. C'est pour vous dire quoi? Maman Wana Azali Maman Oyo Akabolakate. Elle a toujours été au milieu du village, elle a toujours aimé bandeko wana nyonso. C'est pour prouver aux gens que c'est que les gens pensent que Bellevue Moutou a comment qu'on fina batte pas Maman Olive a prouvé en gros le contraire que moi na batazalaka innocente. Comment na mama ni mama asali bon tout le baté que mama ni mama zaika na besoin ya remema 4 personnes to 5 personnes en voyage. Comment na non liste wana ta dit le lobiso tout ebi que Bellevue muta komaka liste à voyage à ba comédien mais Bellevue atikali nani asali liste ya 4 personnes au bakei plus lité à Kanda place ya outi ayebaka pe passe ya baninga oye atiki wana. Voilà pourquoi donc aujourd'hui ayaka en aide et pas ya bandeko na biso ya ba comédien secteur oyo il faut qu'on se le dise ezalaka négligé parce que bato ba mona ndeti ezalaka na tinate mais cette maman na grandeur na ye na rang na ye azwa quand même courage wana ya ko valoriser ya ko pesa bato wana kilo. La liste n'était pas monene, c'était juste une liste de 5 comédiens. Et batu oyo balingaka chantage, batu oyo balingaka ba machivi, ce sont ces gens-là qui sont derrière Maman Sila pour na koluka moyen ko détruire image na ye. Ils pensent que lorsque ils font ça, bazo mata Maman Sila, bazo matete, bazo kita Maman Sila. Maman Sila c'est une maman oyo asali musale belé na théâtre, azo ko mériter respect. Azali mama o ero biso to fandi boy il faut to luka moyo to beta li solo ya ba film na ye ezoko cartonné ndenge akei ba festival ndenge azo sala makambo ebele ndenge jeunesse ezo profiter na musala na ye mais si aujourd'hui bango ba komi ko tekela biso makambo o ezali mafinga ko cholama na oyo ezake Mama Sila akoaki na ye kozala décider te a décider sur un voyage pour na bobo déplacement mobo ya bandeko na bango ça fait trop mal. Et yeah! ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin na $1. Na $1 na yo, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, et que permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça ba orphelin na opération meneno ba osala le 24 décembre il y a année oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi on a pour ça tout c'est ça bon $1 à pam et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 ya pamba pour na bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate. Ya ndena olo babwe. Benga na numéro wana opesa $1 no ndenga na zopesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga, tala canal malamu ya kotina mbongo na yo. Tole bongo na M-Pesa, E-Bank, Airtel Money, bana nyonso ya Canada to États-Unis, bokotina. Vous êtes sur Top Media TV. Bienvenue na émission na biso ya Zip Zap. Na sala Zip Zap kale. Nga tikala na ngaka kumaka koyambanga pata lingala. En tout cas, bonjour na bino nyonso bandeko nyonso balandi nyonso ya Sarato la TV, balandi nyonso ya Top Media Télévision. Bandeko nanga eza ya koinda mama ni mama Olive Lembe Kabila initiative please apesi matière ango eza nini voyage salami tomoni elongi ya Bellevue te lobi ebele la famille lobi na bisa ibino na ma vidéo moke na sala kike lelo tokoya na ba audio o ebimi nanu te
ba video batangaki bakombo ya batu ebimi nanu te bason nango eza masqué po ba video wana batu baozala nango ezaka na bason te mais bason nango ya vrai ezali bandeko na ozala nga moko na plateau te na osala analyse nga moko te Tadi Ngalapa azalaki lobi sur place akendaki mpe makambo na ye mosusu ya business mais akutanaki na événement wana ya voyage bandeko oh bombi te Tadi alinga bimisela biso nayebi te Tadi apparemment signé nayebi te voyage ya mama ni mama na bacomédien bakeka 4 elobi ebele nani nde asalaka baliste asalaka baninga katakata lelo toza kocomprendre toza koyeba toza kodetaye moto oyo asalaka baliste oyo ekendaka kinga kati tokodécouvrir ye na kati émission oyo. Merci beaucoup na bino nyonso nayebi ke boza ebele bo partager vidéo bo liker bo commenter et merci na réalisateur na biso Ferdinand Bochwale, merci na Yope Bon Délivre Bonse qui derrière la caméra, merci na ba meilleurs fans du monde nyonso en général et puis merci na ba abonnés anonymes bo s'abonna bo talaka bo commenter te bo bengara te vous méritez pe boza na kombo na bino en tout cas ba meilleurs fans anonymes pe merci beaucoup na bino merci na batu nyonso bazo soutenir nga physiquement spirituellement financièrement alors bon délivre bon c'est qui sont vraiment même langage nanga hein oui une invention na kota rati Tadi Ngalapa bonjour. Mama Saratola, merci beaucoup. Merci Naba Ndekonion sur Saratola Télévision, surtout dans l'émission au Zip Zap. Sincèrement, c'est parmi des émissions où moi personnellement, Nabano Talango Mingi. Après un temps, nous sommes venus te proposer qui, avec votre cœur, na bienveillance, Nabino, vous avez accepté à ce que le code de bonne conduite soit en vol Nango et pas Nabino. Et aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Vraiment, merci pour notre respect, encore une fois, considération aux autres prouvés nuit et jour et pendant la frère. Merci beaucoup, Tadi Ngalapa. Boni Moussala. Ouais, le travail ça évolue, bien que le corps dérange, mais Moussala ezo ko évoluer nango bien, malé mbetozo kende tozo respecter ka principe. Lokola nzambe nanu abomi bisote, bato mité mama BP nanu ba réussir ko sala mission na bango ya souci d'été ya mabete. Nous sommes là, tozo continuer ko sala Moussala na biso. Merci Tadi. Dernièrement awa bandeko bayiba ki santé zaki vraiment koningana. Batu musu bakomelenga na privé na ebite opesi biso sikoyo nzoto opikiliki ba Congo. Je peux dire je suis à la télé, oui, il y a beaucoup de personnes bi Masara, il y a ce que nous disons chaque moto er atala abiso azala na ndenge atala abiso azala na lolenge odo atala la abiso. Aujourd'hui, on peut parler comme ça, lobby et comme interprétation moussous. Mais Oezali Moutou Ezaka, que le bon Dieu nous protège. Tozali. Merci Tadi Ngalapa. Actualité obligé biso. Yakosalaka toujours ba analyse. Okay. Tadi Ngalapa, selon ba source d'information nanga nimbisanga na nenga mabete mais eza ba source d'information. Selon ba source d'information nanga lobi mutu mo bengabi Saratola. Namoni Tadi Ngalapa na aéroport awa apparemment ana mwasi mo rapoto ya pembe. On dirait yo tikaye azonga poto. Ngabi nuko bana amaskenga te no tuna una caméra. Est-ce que c'est vrai que le bozaki na aéroport? Sincèrement, moi je m'attendais pas que maman Sarah beaucoup matin niveau il y a une question boue. Na ko batene lieu bi ke kala ko makani. Avec tout le respect que je vous dois, avec tout le respect que nazo pesa ba landina biso. Peut-être Moutouana, comme on a un aéroport, oui, les alliés à solo. S'il vous plaît, comme on a un aéroport, oui, mais qu'on a moi si, on a des peut-être. C'est-à-dire qu'il y a un aéroport, non, s'il vous plaît, j'étais à l'aéroport hier. Nazala qui n'a aéroport lobby, mais Nazala qui n'a moi cité. Ça, s'il faut souligner,
je dois du respect na batunyo so bazo tala na yo boyi kenda no makamna na boyi ezalo kutana aéroport makambo yo sala ezebele et so bofandi pe na ba restaurant ya aéroport au peksa batu te ke tout autour na nga batu bafanda te parce que je représente rien du tout nazaki na aéroport na kende ko sala mamunanga na aéroport au kokende ko retirer ba colis au kokende ko sala ba mambweze belé ya sala donc j'étais là. Et puis voilà. Et puis Nazaki Ngamo côté, j'étais accompagné par mon frère Ivipan. Okay. Donc Ivipan aussi m'avait accompagné par rapport à des marches au Nazaki Nango dans l'aéroport. Donc c'est un peu ça. Merci. Merci beaucoup Nico Tadi Ngalapa parce qu'on confirmait biso vraiment Zaki Lobi na aéroport. Je pense que au moni yo mona ke événement ya voyage ya maman Olive na ba comédien. Oui, Sarah, merci beaucoup pour notre respect, notre temps de Pessinga, mais j'aimerais assez connaître un peu avec nos frères et sœurs, surtout bande de Konabiso et les comédiens. Okay. Peut-être ce que nous aurons à parler ici, ça va choquer les gens. Hey! Mais Bandeko est choqué Nango Batouté. Yes. Nous devons supporter quand même la vérité. Omoni vérité est sungaka. Ata est blessé yo mais ekobi kisayo. Moi je préfère une personne au akoya koyeb sanga vérité en face et salinga bien té mais au moins na si ma vérité on a nazu lobby comment que une personne qui viendra me flatter avec des millions pendant que Azo Bomanga en coulisses. Ouais. Je vais d'abord commencer par le comédien. Masara, le comédien aujourd'hui, j'ai l'impression que Bamiye Baka Oyo, Bazate. Omoni métier, c'était un métier noble. Un métier noble. Métier mobo, il faut mitou abatu et salaka. Métier Oyo et zosenga faut mutu avant à exercer un faut mutu na et sala. Aujourd'hui, ceux qui batu bakuma ko finga les comédiens ezali par rapport ya les anti-valeurs na beaucoup ya bande konabiso o bazali ba parvenu o ba yé na théâtre pour na o Italie par exemple nazala ki na elo kwa ko sala te loko les ali full encadrement ni nezala te na ye comme boaka. Mais si vous regardez Sarah nazoya bande ko bo supporter ngai na si vous regardez bien le théâtre Sarah ko ça la mise en scène c'est pas facile. Omoni bat lokola ba Dacosta na bena afandi que non par exemple Dacosta afandi abandi ko sala scénario aye asali mise en scène atie batu ba monani na télévision ba sali musala c'est pas facile. C'est pas facile. Na théâtre wana il y a de personnes au mitou et salaka et puis bazali na ba personnalité bazali na ba capacité bazali na makambo ebele lokola ba papa na biso ba elombe ba papa na biso ba bodo baza tellement ebele. Mais aujourd'hui bande ko na biso bazo sur le théâtre bazo ko s'intéresser mukie na musala na bango que na ba bêtise. Ils sont beaucoup plus dans le bêtise que na makambo zanga mutuna makolo. C'est rare lelo yonanga to fanda boye to bano discuter que nous avons vu un film d'un comédien na festival mo boya Cannes et kembo ka mo boye film mo boya ya bande ko na biso oyo to salela ngo ba analyse en aucun jour. Ouais. Ba analyse na biso et comment ka juste partiel sur ya ba biloko bango ba memelaka biso ba bêtise na bango ba buzz na bango ba n'importe quoi na bango lokola pe communauté elingaka bêtise ba se mêler na katuana ba sali poto. Or bazali censé de nous présenter au biso ba fan to zala kanango besoin. J'étais là. Je vis le comédien. Je vis aussi Nakato Malobate ozaki wana mona ba comédien par rapport à liste oyo moneli ya ba comédien donc nombre ya ba comédien oto ebinde ba kendaka na ndenge ba kendeleli yo kati na omelobeli ni kati nanga na ko ba kendaka mo ngulu pa oui kati nanga na lobaki vous savez maman Marie Oyo Olive Lembe c'est une grande dame. Oui. À la télévision, à tout ce qui se passe à la télé. Azali, elle n'est pas une institution, c'est une personne. Mais OEP, nous connaissons tous, moi, histoire, c'est pas une personne qui na famille, la famille, il y a des riches, il y a des millionnaires, il y a des milliardaires. Place où il y a outil, ayeba kape, passe il y a ninga oye atiki wana.
Voilà pourquoi donc aujourd'hui ayaka en aide et pas yabande konabiso y a ba comédien secteur oyo il faut qu'on se le dise et ça négligé parce que bato ba mon en aide et ça naté mais cette maman na grandeur na ye na ran na ye azwa quand même courage wana ya ko valoriser ya ko pesa bato wana kilo. La liste n'était pas monene, c'était juste une liste de 5 comédiens. Okay. Dans 5 comédiens, il y avait 4 comédiennes et puis un comédien au Ezali, il était à Kanda. 4 comédiennes, papa. Alors 4 comédiennes, Ezaki na Mama Top, Mama Top Wato que je salue, Ezali na Mama Sila Bisalou que je salue SB, Ezali na Mama Mama Gabriel, Open na Pessi Mbote, et puis nande Konabiso nani j'ai oublié son nom. J'ai la phone dans la téléphone à combo naie parce que na koma ki nyonso pour ne pas que na bossa na po bande konabiso ebele awa ba comment koya o créer biso ba problème pour herba osala ba analyse mutu moko azolo bazate soki kangana sarato sali et comme problème eza Mama Top. Attends, j'avais écrit la liste ici na dinga kotambola bongo nazala ouais voilà, c'était Mama Top, Maman Gabriel, Maman Sila et puis Maman Priska. Ezali ba 4 comédiennes oyo nga na monaki et puis nandeko lité ya Kanda. Voilà, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup Tadinga Lapa et Azaki peut accompagner na ba journaliste. Ouais, ba journaliste bazalaki, j'étais là avec mon confrère Vincent Tulise que je lui salue déjà, mon frère Vincent Tulise. Il était là, il nous a même accompagné dans moi l'isolo et puis kulutu nanga bazala qui est belé le kola ba maman Sylvie le kola concert nanga aussi que je salue Aïcha Okoko aussi tozala kina yewana kutu herba moni biso nga na fandaki na restaurant na coin Aïcha s'est déplacé na sepela ki na acte wana a déplacé ayeti place biso tozala kina Yves avant to banda makamuna biso alobi namoni yanga bandeko nakotika bango te pona pusana wana bino pe bokende na biso ngatuni tokende na bino wapi bino boza na biso te donc c'est-à-dire mutu ayebaki mutu oyo akokende na akotika la kati na bango ezate surtout ki bango nyonso na aéroport. Voilà, c'est une façon oyo Maman Olive que je cite abandi koluka kosala makambo na marque na ye. Mais au-delà de ça, il y avait aussi une personne oyo azalaki na habilité ya kosala ngo que non, par exemple bon de livre tu prends la liste dresser lenga liste par exemple il y a 4 personnes oyo il faut to luka mo to déplacer bango ba accompagner nga na moi voyage mo boy. Donc voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup Tadinga Lapa au claircir biso vraiment liste ya batunya sto bakendai mais tant ozaki na aéroport nini omonaki nini elobamaki parce que ba vidéo ezo circuler mais mingi ba vidéo bimi 500 mais ba son nango pe ezali. OK. Mais toyebi te bino bato bozaki sur place comment na ria Gabi na Sila est-ce que ba vandaki place moko nini le kanaki donc nini oyo na no constataki na aéroport par rapport ya voyage ya bande ko na biso nyonso ya toko voiler ba faste omoni chaque mutu azala na tempérament na ye chaque mutu azala na ndenge na ye alinga ko fanda alinga ko vivre eza lokola Maman Bijou Ketani na coin na ye alinga kabetiste avec son nom Papa Jean-Pascal Leka balinga kabetiste bazwa coin na bango ba fanda. J'ai constaté des choses où peut-être si je faisais les analyses nango awa et choqué batu et bimaka bisoka ndena yonde tika batu comment kopeli ça moto mais il y a des choses au batu bazo koleka pona ko sala ba analyse ce qui ozu pena balancement boitier o yonanga to sala kana o batu misusu ba salaka vous allez voir que biso to zalaka au milieu du village pour bien faire notre travail. Na openanga na constata ki na fanda ki harmonie pena ya mama nanga Mama Gabi c'est ma maman aza na bana lokola ba gaetana soit telemi aza mobali lokola nga donc c'est notre maman. Maman Sila aussi c'est notre maman oyo na koloba que je dois beaucoup de respect ba evre mingi pe bazo continuer ko sala mosala oyo na ndenge esengeli mais constamment na sa ki ndeti bango mibali moi
moi courant ezoleka pena kito côté moi courant ezoleka kito côté et puis au-delà de ça eza nelo komona ya que comprendre na kati mama top aza lokola c'est-à-dire baza genre ya bato oyo afandaka na kati na fandi na kati kati awo koto na tie bon de livre koto na tie botoile soki na sentir que botoile moi nini mo ezoleka bien te na bon de livre mama top aza a po aluka atiaka timia moko constant moko onga na sali mais tout autour ya voyage oyo il y a beaucoup de choses. Voilà, donc peut-être il y a beaucoup de choses où peut-être avec le temps on va essayer un peu il y a décortiquer. Comment na mama ni mama asali bon tout le baté que mama ni mama zaika na besoin ya robema 4 personnes to 5 personnes en voyage. Comment na non liste wana ta dit le lobiso tout ebi que belle vie muta komaka liste à voyage à ba comédien mais belle vie atikali. Nani asali liste ya 4 personnes au bakei plus cité à Kanda. Sous réserve que je l'ai dit, sous réserve que je l'ai dit, selon ce que nous apprenons, il paraît caca. Selon ce que nous apprenons, que la personne qui était en tête c'était maman Sila. Je veux répondre à la question Nayo. Omoni aujourd'hui. Cette femme de belle vie, Azali, chosifiée, vraiment insultée. Image, il y a belle vie aujourd'hui. Les gens, bazo memango à tout prix, bah comme ça, lokola. Et le comment que les gens moutillent coquille qu'on supportait yangote. Moi, j'ai loué l'initiative ya maman et puis j'ai aimé Kozanga ya belle vie na voyage. Ouais, beaucoup de personnes j'ai vu des analyses au bazo sala bazo tcholaye patati patata tikali akansakanine alaksakanine. Mes frères, Bellevue n'est pas initiative plus, Bellevue n'est pas maman Olive, Bellevue n'est pas n'a pas une décision sur maman Olive. C'est pour vous dire quoi? Maman wana azali maman oyo akabolakate. Elle a toujours été au milieu du village. Elle a toujours aimé Bandeko wana nyonso. C'est pour prouver aux gens que c'est que les gens pensent que Bellevue Moutou a comment ko fina batte pas maman Olive a prouvé en gros le contraire que moi na batazalaka innocente. Preuve nga kutu herba to silisi makamna biso to bimi to kei. Moi je m'attendais que peut-être naba oyo bakoya na sima une équipe o donc koya na sima maman Bellevue à kozala na kati. Maman Sarah, je veux te dire un truc. Tu sais aujourd'hui pourquoi les gens bazo continuer koyina maman Bellevue et ça bazo supporter élévation na été. Et puis la majorité des personnes au bazo yina maman Bellevue juste naza porte-parole na été. Mais eza makambo na yiko comprendre après makambo pourquoi bafinga ka mwana mwasi pourquoi baluka ko mona ye parti. Tala neti boye balwa ye mtakata batuna liste mais yang ye mo na nguta kete. Donc c'est que moi j'ai compris Ezali les gens qui ont été à côté de maman Olive au ba bénéficier té basala bêtise bazala mayele té ba profita na moment wana té lokola baya ko comprendre que non cette fille azali mayele na sima ya maman mayele na ye et fouti o ye a commis lelo et ce sont ces gens-là qui sont derrière Batouana pour na moyen connu image à moi monsieur. Vous savez, je peux na koloba donc lokomoko entre parenthèses sur madame Bellevue. Maman oyo azali muto liboso et okene pas maman Olive te. Azala muto liboso te muto yami balete. Toyebi batu o babano kende pas maman Olive, batu o bazala tout autour ya maman Olive. Maman Olive apesa bango akabela bango atiela bango na mesa ebele. Oyo ba profita na ngote ba misusu balongwa banda ku bakoma kozwa ba hotel ba misusu bakoma na makambo ebele mais ba profita te. Aujourd'hui Bellevue azali lokola sujet ya moquerie, il y a bien insulte. Pourquoi? Parce que Bellevue a même mayele na ye et pas maman wana. Selon ce que nous apprenons que Bellevue la première fois donc a koutana na maman Olive a même là projet.
eza oyo bato ebele basalaka te eza oyo bato ebele basala te bato ebele basala so bakutani na mama apesi basengi esili mais au moins cette dame Nzambe asala ye grâce à toucha ye lorsque donc amona maman akina avec un projet na ye oyo do akina nango lelo biso nyonso toza na ba fruit nango c'est quelque chose à louer donc à louer. Maman Bellevie Moutou asala ka liste et pas ya maman Olive T. Maman Olive a son bureau. Maman Olive ndenga za bongo tout ce que nous faisons ici. Ayebi batu nyonso presque. Ce qui maman Olive a besoin Sarah akoyipsa ba papa Dani, ba maman na bosoni kombo ya maman na biswana. Papa Dani appelez-moi telle personne naza na besoin na ye. Bellevue aujourd'hui quelque part on a comment on a épé le la maman Olive. Tu sais, s'il y a une personne qui a été insultée Namboko Koleka, je m'excuse maman wana azalate. Ce qui azalaka mutu keno azo salango azo salango pour na ko sepel sabato mukili. Mais les mamans na peut-être dans salaka donc le côté. Même kaka ba comédien oyo. Nous devons je nazo fongola parenthèse moko boye par rapport ka ya makambo o maman Sarah. Maman Olive azalaka ministre te. Azali ministère te. Azali mutu. Mais au moins a pencha na moi ko moko boye pona ko luka moi ya osunga batu mo boye oyo ba commissaire sujet instrument ya ba insulte. Mais maman a bien que les insultes, bien que oyo batu balobaka akipaka yango te abandonaka bango te atikaka bango te. Aujourd'hui maman Olive Moutou alongoli il faut qu'on se le dise ba comédien complexe que moi $5,000 pe okoki kozwa ngongo na facilité okoki pe kozwa pe na nzela musala na yo o mati avion olongwe pe Afrique oke mboka mo boye pe osali pe makamusu pe ozongi awa. Maman wana donne la vie aux gens. Elle est pareille avec Bellevue. So tali Bellevue na ndenge azalaka. Tantôt bandeko balandi j'aimerais m'excuser un peu pour na bino ba union so bozolanda zip zap tozalaki na kati et puis du coup bomoni biso to bimi libanda comprenez que technique ezalaka na ba caprice na yango. Nous sommes au Congo, plus précisément tozali na République démocratique, plus précisément nous sommes à Kinshasa, donc nous sommes koki koya nango n'importe quelle heure, n'importe quel moment, voilà. Cela ne va pas nous empêcher osa musala na biso. Je disais tantôt, aujourd'hui vous savez maman Sarah, les gens ba comment ko combattre batu o bazo sala makambu ya malamu. Les gens ba comment ko combattre batu oyo, ceux qui ont batu oyo bazali na posa ya kosunga batu. Vous savez aujourd'hui maman Bellevue azalaka sujet ya ba moquerie ya ba insulte par rapport ya mutema malamu na ye oyo donc a manifestaka. Mutema malamu oyo donc alaksaka ko partager oyo ya partageaka na bande konaye parce que yonanga te bike cette dame na kombo ya Bellevue nanu oyoka place mon côté baloba que Bellevue vient d'une famille riche. Vous voyez, donc moi na moi a outi na place moi boye a nyokwa mi na vie nzambe asali grâce lelo moi bozuna ya pasi azoko partager ngona bat et le même batou oyi azoko partager moi bozuna ye wana na bat baso ko linga ete yango bozomona nyonso o ezoleka na baitando ike bako finga ye boye bako sala ye boye et puis ye akipaka te elle est comme maman Olive na ebite ato finge so akutani na o sexa na ebite et pas ya maman Olive ma sœur Bellevue a adopté na attitude na caractère na nyonso ya maman wana yango ezosala lelo grandeur ya ye ba nyonso bazoko finga ye parce que na moni ba analyse na moni batu bazoko seka ye batu bazoko chola ye donc kotikala sauf Bellevue. Alors kotikala ya Bellevue c'est normal, il faut batuba loba, batuba sala analyse, batuba mituna. Voilà pourquoi on a yambio parce que yo mo ozaki wana tam sous ba youtubeur ba okosa. Peut-être yo yebsanga kete Bellevue pa kenda ki me alinga i caméra te yango moni na benga ki op Nathalie yana na tuno no bituna. Kotikala ya Bellevue ezoloba na ba sorte ebele. Si la Betty Bellevue 12, maman ni maman Boxy Bellevue
sila nde makambo boye na boye nayebi te okoloba nini okosala analyse nini sur bapropos wana nyonso ezolekana et puis pourquoi na Bellevie atikali. Mais Sarah, je veux te dire un truc. Pour que maman Oliva soit décision, cela ne dépend pas de Bellevie. Okay. Encore moins, ça ne dépendra pas de maman Sila. Omoni batu yango na utaki ko répondre awa. Ceux qui font ça, bazali bae balingaka épanouissement, évolution, bopambwa miyande ko Bellevie te. Oh bango bazo kansake non quand ils font ça et ko ça la maman Bellevie passe ou bien et kotombola maman Sila. Or bazo komiko ça. Et à la maman Bellevie, et à la maman Sila. La patronne s'appelle Maman Olive Lembe Kabila. Yé kaka muto akoki ko décider sur muto nyonso ye alingi. Même si aujourd'hui c'était le tour de maman Sila, par exemple, il y a ça la liste, et que le nom de maman Bellevie et se retrouvé tenakat. Mais elingi kolobate que maman Sila nde muto a décidé que maman Bellevie a kendete. Peut-être aussi maman Bellevie a koki kozala azali disponible était azali azala qui prête était pour na kokende akoka pe kokutana na problème il y a passeport mais ekoki kozala sujet te que lelo bato ebele babanda kofinga ye babanda ko se moquer na ye le plus fort à part Nzambe na makambo na bango nyonso basalaka c'est maman Olive Lembe Kabila ye kaka muto akoki ko décider et je confirme que na bato na monaki maman Bellevie azala quitté. Maman Bellevie donc Kazala quitté. J'avais posé aussi la question pourquoi maman Bellevie n'est pas là. Parce qu'il y a le non-dit aussi. Dans l'émission Autosalaka, il y a des choses où on peut expliquer comme ça. Il y a certaines choses autococu pourquoi maman Bellevie n'est pas venue parce que biso nyonso to yebindenge balobarake yemutu a décidé pour que bato va voyager. Nazwaki réponse au nazwaki et pas muto donc sengela ki wana ezali kati na ngai eza secret professionnel nanga ona koki ko bimisate. Mais vous devez comprendre quelque chose. Na humiliation nyonso après humiliation. Ma pambwami et yaka. La Bible nous dit, maman Bellevie, ça c'est un message pour vous. Insérez à l'obapona Bellevie. Ça c'est un message pour vous, maman Bellevie. Bible et l'obaka, l'humilité précède la gloire. Ils vous feront la guerre. Mais bakolonga yote. Amen. Pour balonga yote maman, il faut la kaka na Nzambe. Il faut la kaka na Nzambe. Ceux qui osent na Nzambe bakolonga yote. Beaucoup de personnes qui se disent que les gens va entourailler pour pas intérêt, oui. Moukili et Salema pour intérêt. Mais moi je fais les relations internationales. Naïbi, qu'est-ce que ça veut dire intérêt? Qu'est-ce que ça veut dire profit? Nzambe yé moko le créateur de ce monde. Avant apambola mutu, il faut à mon appel que non moi no yo a commis totalement 100% yanga. Nde papa a donc a pambolio. Ce que ça le kolomoko est pas na yé, le kolomoko est pas satana. Papa a pambola kabatu yande ngwana te. Maman Bellevie ko cédé na ba maloba mabe a batute et pas ya ba détracteur te. Maman Sila, je pense pas que akoki ko ça la liste pour kaka. Aluka moyen atika maman Bellevie pour alopsa donc internet. Peut-être que na interne yebi qu'est-ce qui s'est passé, voilà, donc c'est un peu ça maman Sarah. Merci beaucoup Tadingala par to komi ko chité mais eloko moko etike ngai na ba émission nyonso bandeko bako sala na komona bako finga Sila bako finga Bellevie bako kumisa Sila mais la plupart ya ba majorité bato ba sala ba genre ba émission ezaka bato ba soutenir Sila elingi kopesa biso mwa langage. Voilà, maman Sarah, dernièrement, vous savez, makambo oyo, maman Sarah, oyebi yonanga yo ozaki nanda kuna yo lobi na papa Diego, nga nanda kuna nga lobi na obela nanga, mais nous sommes allés au téléphone tina à 23h. Oyebi pourquoi on était na téléphone. Vous voyez, aujourd'hui, nous, lorsque nous venons pour la vérité, la vérité n'a biso oyo, ezo blessé batu ebele. Et batu oyo balingaka chantage, batu oyo balingaka machivi, ce sont ces gens-là qui sont derrière maman Sila pour nakoluka moyen pour détruire l'image naïe. Ils pensent que lorsqu'ils font ça, bazo mata maman Sila, bazo matete, bazo kita maman Sila. Maman Sila c'est une maman oyo, asali mosale belé na théâtre, azo ko mériter respect.
azali mama o ero biso to fandi boy il faut to luka moyen to beta lisolo ya ba film na ye ezoko cartonné ndenge akei ba festival ndenge azo sala makambo ebele ndenge jeunesse ezo profiter na musala na ye. Mais si aujourd'hui bango bakomi ko tekela biso makambo o ezali mafinga kocholama na oyo ezake mama sila akoaki na ye kozala décider a décidé sur un voyage pour na bobo déplacement mobo ya bandeko na bango, ça fait trop mal. Yango moni tolobaki la majorité de personnes oyo, excusez-moi ce terme, je le dis, ils a constat au sala. Si vous regardez les réseaux sociaux, ceux qui insultent beaucoup ezalaka bandeko na ngai ya les abaku na bashiwawa. Yango omoni dernièrement to sala qui analyse na mama Sarah pour dire que bato wana mibale ndeti bazalaka bato ya papa moko mama moko ndeti baza eloko moko ndeti boye boko seka mama Belvine eloko nini. Oh non, mama Sila très fort boye na boye tembesili par rapport à quoi? Parce que le panier circule encore. Vraiment. Le panier circule encore. Lobby air beaucoup mon sous maman ni maman a voyagé na maman Belvie a tiki. Maman Silande donc comment ni 12 eza na ngote ba yebi makambo bazo sala. Mais nga na ko souhaiter beaucoup plus bazali ba maman o ba evre trop na musala ya théâtre. Na ko souhaiter que lelo to beta masolo ya musala na bango bazo ko sala. C'est ça. Ba to beta tala Sarah bandeko oyo bazana ba capacité o jusque là nanu baba pas découvrir o bango bazana ngo kati na bango te et bato bazo induire bandeko na biso ebele na berreur ezali ba fan. Je vu na moni na ba message awa o bazo commenter na vidéo toche bato bazo kene très loin type na web sa mama Sila faites attention avec Priska. Naza nango je peux na kosala ba capture dans na chelebino. Faites attention avec Priska. Akosala attention na Priska parce que Priska azan nani pepo na nini. Voyez-vous un peu, ce sont les insensés baye oyo tant et c'est les cas, ils ont rien à faire. Mosala na bango eza derrière ba téléphone ba clavier pour na koluka ko baby ça ko nuire ba image à bat. Mais sinon maman Olive c'est une maman oyo soki aza na besoin ya kozwa décision ya kosala makambo na ye ako consulter mutu moko te parce que ye moko aza na bureau oyo asala makambo na ye wana. Voilà, c'est un peu ça maman Sarah. En tout cas merci beaucoup ndeko Tadi Ngalapa na évité tokomi vraiment na suka émission na biso namoni na sima caméra kuna bon délivre bon c'est qui a hôtel la tsongo impatient pas que soit là Auzwate. Impatient pour Auzwate le Auzwate. Mais au bon fin de l'année. Donc voilà, merci Tadi Ngalapa vraiment ndengo ndimi ko répondre à l'invitation na biso. A éviter message ni na suka oyo koki ko s'adresser na ba fanatique nyonso ya ba comédien na ba abonné na biso ba otala biso et puis na bango moko pe ba comédien message ni noko pesa na bango to ba retenir nini na passage na yo na Sarah Tola télévision et puis na Top Media télévision. Merci beaucoup maman Sarah Tola, toujours combattu toi aussi. Yo posa lokola maman Olive, yo posa lokola maman Bellevue. Ça il faut qu'on se le dise. Vraiment. Na sepela ki na maman Nana Takaza Erno Solana ya lobby. T'as dit tu sais c'est que les gens racontent de Sarah et na o no nazo vivre c'est deux personnes différentes et na makambo balobaka et que c'est nité. Maman Bellevue vaut mieux bakanisela yo bakuta yo na yango te. Maman Sila vaut mieux bakanisela yo makambo o me bakuta yo na kati ya makambo o te. Mais ceux qui bozolaka na kati ya makambo o c'est la fin qui va vous justifier et cette fin là c'est Dieu. Ngana kozala na esengo bandeko na biso ba chroniqueur ba chroniqueuse, je serai très heureux demain. Moi je parle bien. Na maman Bellevue, maman Sila, maman Top, maman Theresia, maman Kalunga, ba Metampinga, bandeko nyonso ya théâtre na ozala na sengo lobby na fandi na télévision na festival mobo ya mboka mobo na moni moko ya ba mama oyo kuna biso nyonso tokokende po totombola mosala distraction oyo et quoi bouture ne loko ata moko télé contraire bozo bebisa mitema bato parce que mutu obino bo comprendre te bolukaka ko bebisa image na c'est l'image ya maman Olive. Mais maman ngo elle a toujours été là pour tout le monde, à aidaka tout le monde et atikala pe bango te wana pour aider bandeko na ye. C'est une maman oyo
il faut te soutenir, il faut te zalanaye. Moi je soutiens l'initiative Yamalamu pour Nabato Bazo Salamaka Malamu. Maman Bellevie, les bons dieux à Kobundela yo et jusqu'à la fin, les gens vont comprendre que non, Ozalaki Nanzela Malamu. Bato Babundisaka Kabilo kwa Malamu, tala moté Mama Bé à Congolais. Bellevie on a azo pesa sabandeko ebele vie. Ebele. Lelo si vous ceux qui boluki comme on a Maman Bellevie on a par terre, ne bo bénéficier ni bo gagner ni. Ceux qui payent le lot que non maman livre quand de bolo ba 12 à longo lié na pembeni na ye. Atie muto bino bozo linga bacha bo gagner ni. Il y a aucune personne entre vous à recevoir $1 na compte à Maman Bellevie et commis ya ye. Et Bellevie kandi akolongwa Bellevie candidate pour yo okoma Bellevie kandi. Muté Mama Bé babota ma yango na yango te Mama Sarah a l'habitude de loba mais bakomaka muté Mama Bé o bokomi go sala eza muté Mama Bé. Nzambe abatela bino bandeko na biso nzambe abatela ba comédien nyonso na kosenga ba comédien bozala ba vrai parce que je vu ndeko nanga da Costa koloba makambu ya ba doublir na théâtre aujourd'hui nani décor que je salue décor Ilunga alobi makambu ya ba doublir na théâtre les non compris nazo benga bango les non compris na bato bazo comprendre mal aujourd'hui bazo finga décor na ndenge moko impossible mais est-ce que koloba que non tadi azali doublir ya bon délivre na fingi mu na fingite parce que biso nyonso ndenge toza boye tozali na ba idole naza na mutu moko na copia peut-être na copia tonton Papi Mboma na copia Nati Lokole donc c'est ça ça insulte donc ça insulte mais aujourd'hui nous voyons même des comédiens bango moko ko sala ba émission pour s'attaquer à décor ndenge moko na Da Costa a demandé à ce que nous soyons vrais. Totika hypocrisie. Totika kokinda koyoka makambo yoki na nzela sans vérifier aux décisions au TPO de Mutona Mosika. Mais vous avez vu des émissions insultées même bakomi kofinga même papa oyaza papa na bango pe papa na biso papa de Lombe. Mama Sila également na émission il y a Vincent Aloba yango makambo etali hypocrisie donc etondisami na théâtre. Bafinga Mama Sila balobela e mabe exactement bino bolingaka nini donc bino bolingaka batuka bazalaka na ba problème baloba do vérité te nzambe akutana na bino. Merci beaucoup Mama Sarah. En tout cas merci Tadingala pa merci na ba union so poser occasion Olanda vraiment émission kitoko oyo analyse kitoko oyo to ebi ki ba analyse na biso ils ont choqué dans nos bas. Ouais mais bientôt on va laisser pour na plaisir na bato mabe. Donc ba analyse na biso apparemment ils ont choqué batu. Bah, je vais préférer pour tout ma finger. Mais si on a une analyse pour éclaircir la communauté, la vérité, la piste, éclaircir ma cambo. Alors, merci na bayo bolinga musa na biso bolinga biso bositena biso. Zamba pambola mina kanti. Alors, tout ce qui awa, tout le monde a une balasima na émission mususu. Au revoir, ciao. Merci, Lobego le Kalelo Saratola. Merci, bye 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 bye.